sango etamboli lokola kake ekwei lokola kake na France mobimba précisément na Paris. Didi Moindo Saper akufi mwana mobali oyo ya Saper Moindo Didi azalaka bongo na ba boutique pe ba shop ya biema ebele na Luanda bato ba ebie kasi kokufa na ye balobi mwasi na ye Bibi mutu abomi. Est-ce que Bibi abomi Moindo akoboma ye na sens ne pesi pasi ya kosakana te? Moindo akufi tanga utaki bongo Luanda azongi aomeli mingi te akufi na nzela to akufi na ndaku kasi petit frère na ye asali interview alobi mutu abomi Moindo ezali bongo Bibi mwasi na ye abomie po atikala na nini basine baneko la sake nini baneko la sute kutu leki ya Moindo esake yaya bima na ndaku o sinote okokufa lokola jani. Qu'est-ce qui ne va pas baba na yeko yoka te po nini e banda ki ndenge nini upare Bibi mwasi officiel oyo abala na Moindo déjà mais ayebisaka Moindo vérité te avant abala na nzoka abotaka mwana moko abomba mwana chose grave tango Moindo kedaki na poto atiki Bibi na Angola Bibi akimi Angola azoyi ake Kinshasa aboti bana mapasa mibale sans pour autant ayebisa Moindo tango Moindo oki yango na Angola abengiye Bibi asali lokola wangana sima ayeko ndima tango basali mwa séparation na epesi bilinga Bibi abandi ko mene Moindo vidéo d'après lekinaye chose grave ba audio boyoka awa makambo oyo lobami il paraît Bibi azalaki na misala ya mabe kutu miroir abongol sa miroir ya salle de bain makila somo yoka leki na inenga lobi avant yoka bongo ba audio muto akobeta lisolo koleka ngazate grand frère na ngazala na Angola na mwasi wana Bibi mazali na Bibi na Angola babotaki mwana moko après wana ve ayaki France ve aye France 2009 abengisi Bibi 2009 bazalaki na mwana moko babotaki ne mwana ngazonga Kinshasa Bibi aye poto koya Bibi aye poto Bibi nzoka ne na kin abotaki su deba na mapasa abombaka mobile pa yebata ye mobile vraiment balaka ya pesi mbongo nyonso to pa famille na yo ebika banyanga asenga alikolo apesa nyonso tu atika na ngote mwasi abomba secret wana ye na bandeko na ye chose étonnant na mwa complicité na mwana oyo yaza na ye mwana na ye ya liboso ya mobali oyo mapasa wana te oyo abota na Moindo oyo aza ape na poto Moindo ayeba pete Moindo so tangu aye koyeba yango tangu aki Angola première voyage na ki Angola ayoyeba makambo wana na Angola atuni mwasi wangani atuni ti mwasi aye kondima te na botaka Moindo en tout cas akataki mo relation na mwasi mesengaki amoni eklo kwa ka mutalokuta banini akosi nini na salle de bain Bayer na bango ataki miroir moko boyo miroir bataka na salle de bain très bien normal après 2 jours so tali dessin miroir wana Moindo akanga ba photo eza pena ba voice alakisi bana abibota la ndaku dessin miroir ngo zaki nini dessin net ba mystique net ba makila échanger ka bongo Moindo ayotika voice mo pona nini biombasi biso nzamba kela biso ka poto salisa ba famille na bino ane mobimba to vandi na yo obombela nga vérité siko nengo yo kinga na lingi okomo menacer ngai après 2 jours nango Moindo akufi yaya. Le mariage c'est sacré. Avant koba na mwasi mama avant bala papa vala avant bala zwa kaswa ya ko ebete na mobali ba passer na yo ezala ki ndenge ni ata soki mobali atiki yo akei 5 ans 10 ans yeba ke akozongela yo kaka kasi o ya kobota na sima ya mobali atiki yo zelanga na zo ya roboti obombi secteur la famille na yo wana ne pesinga mutu ko swa yango lisoto ko betela yo lelo esala bongo na France na Paris do bana Angola bokota bana France bokota. Yaya na ebisaka bino chaque fois église ezalaka business bochaka ngai tembe ya to monaki yango tangu maladie oyo tungusaki biso to fandaki pratiquement 3 mois 2 mois belanda ko tala ko bimate donc ezo biso pendant précisément 2 ans
tomonaki batu ba okende musala te mais ba pasteur ba fonctionnaire avient nzambe ba pasteur bazo permettre ça batu bocha babunza ya tokocha babunza tokenda musala te bon on tokozwa pepe si passe au moyen oya église zate botinda bongo na mpesa botinda ba e-wallet et si ko bo comprendre tala na église o pepe si passe pasteur abengani mama oya fidèle pepe ngai passe na motema pona mama oya tema bonza ya 2000 francs. Oh, quand tu vas bondir à 2000 francs, tu as bien gagné. Vous allez passer à la pauvreté. Vous allez passer à la pauvreté. Donc, vous allez passer à la bateau. Et puis, c'est pas si image où vous allez quoi pasteur. Bino, tu en as besoin de nous. Tina, né, oyo. Au combien? Landa. Ache, vous allez casser un kembote, longwa. Ama casser un kembote. Il faut que nous prenions vie dans le bayaser. Mais les casser un kembote, c'est moyen de le payer. Na olinga to prier ce que tu gosambe. Ngali nga makasa nkembo o biloko kendo pesa ba edu azawan pesa ba John ba situation ba osambelela yo. Écoutez, yaya tango bino boali ko sala ba voyage inutile boali ko baluka bozali ko bela ti tongo midi poko na miliki kasi bo panso kape makambo ezali ko leka bongo na Goma ba congolais ba komba réfugié na propre sol na bango moko ya na ba ka réfugié mais comme obogomona ekopesa mutu ko soit tala bandaku oyo bandeko na biso bali kola na camp de réfugiés boye pena bana ba souffrance boye baka maladie zali belé pesi passe ya kosakate bandeko boye ngai epesi ngai mutu ko soit bakundi bosa quelque chose te ata batante te. Je vais envoyer un message au auprès du président pour lui montrer les conditions de vie que nos sœurs, nos familles sont en train de traverser. Ça c'est l'un des camps de réfugiés à Goma. Monsieur le Président, soyons humains. Imaginez que maman Marthe, soit ton fils Anthony Tshisekedi, soit ta fille Serena Tshisekedi, se retrouvent dans des situations pareilles. Est-ce que tu penses que tu ne trouveras pas une solution rapide pour eux? Alors que cette situation que nos sœurs sont en train de traverser ici, Président, je souhaite que cette situation qu'ils traversent, que ça soit transmise même à Kinshasa, dans ta famille. Et si c'est maman Marthe qui s'est retrouvée dans des maisons pareilles, est-ce que tu ne trouveras pas une solution à l'immédiat? Si c'est ton fils Anthony Tshisekedi, ou soit Serena Tshisekedi, qui se retrouve dans des conditions pareilles, vivre et dormir dans une maison pareille, regarde ça, c'est des lits en paille. Yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo baninga basalaka makolumikie kasi na nenga mabete likozaka munene na partie à 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami mama na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place et libino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ba sapatu ya ba makolo minene 43 45 44 46 50 52 tala solution ezwami soki wataka sapatu ya basi to ya mibali makolo minene solution ezwami asuki wana te mama Rosanta yaya Rosanta voilà Rosanta Beauty ya sili wana te ye ateka kapeba oyo be o ba nga ngoni voilà omoni hein moni koli ya uti bongo na Canada et komi la Rosanta omoni be sharp oyo be sharp yaya voilà be sharp kitoko yo ola bon monsieur okene na feti ok na fête songo olingo osala unique tala be sharp ya solo ya ngoyo be sharp oyo et rappelenga époque ya président Maréchal Mobutu o comprendre nenga bale ko linga be sharp mingi donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto au fur et à mesure de l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi bataka sharp te obali ya solo pour bataka sharp olati sharp boye vous comprenez olati sharp olati moi chemise na 4 na veste prochainement vous comprendre la olati sharp oyo ya Rosanta olati sharp awa ozui
oyo moko bataka la poche otie na poche to kozonga lango au fur et à mesure. Alors soki vous avez besoin et à contacter maison Rosanta Beauty Place Topé plus de Bolingi benga bango na numéro vous allez komona wana plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotina ya makololo taraminene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko ngene numéro te benga biso ko na TikTok au compte TikTok obetikaka Rosanta Beauty okomona bakola ksa on ba ta shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango ya ndenge wana écharpe nango prochainement bon to kola tango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes qui ont été présentées par M. Gaspard Nze, dont je suis la créatrice. Il existe dans toutes les couleurs. Vous avez ça en coton, vous avez ça en soie et même en pagne, il y en a. Il y en a dans plusieurs couleurs. Essayez juste de faire une commande et vous ne serez pas déçus, vous me donnerez de nouvelles. Bon, je veux dire un grand merci à notre célèbre inspirateur qui est de look qui est comme Gaspard, qui a plus de 130 000 followers sur TikTok. Je veux finir par dire bravo, un grand merci à Gaspard que j'ai surnommé GNZ d'avoir fait confiance à la maison Rosanta. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokoé Télévision bisika nyonso to boswami merci la confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokoé masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso bato ya mangala soki oyebi ngai merci mingi kasi soki mbala liboso yo omona biso yebaki babengaka biso Fiston Pelende Tata ya Sedek. C'est avec un grand plaisir ya sika tozoko annoncer officiellement Radio Lokoé Télévision et commune à Mainango. Bazui wapi. Au sentir yaya soko ke na magasin bato ba en Afrique du Sud, bato ba na Congo, partout. Au moins pendant mai somba mai oyo ya Radio Lokoé Télévision. Oh, nous avons préparé bongo deuxième anniversaire à Radio Lokoé Télévision. Oh, et cause la bongo na juillet. Yaya au sentir ata partout zali soki osomika mai oyo. Yaya kota na magasin kota shop Luka mai ya Radio Lokoé Télévision. Sentir c'est que bien l'unique et le vrai. Tada programme la bini yango eza mai spécial ya Radio Lokoé Télévision. Voilà. Yango ekendaka siko elongo na Twins Family Fashion. Au sentir Twins Family Fashion ezali entreprise mususu ya Radio Lokoé Télévision. Comprendre Twins Family. Ah après donc qui va ça la donc babilamba ya banque na marque Twin Family Fashion. Santé moni mai so mai ngona shop ici kozali. So siko o pena na studio ya Radio Lokoé na bureau ya Radio Lokoé. Pesa mai pena ko menande ya Radio Lokoé Télévision. Sentir voilà. Siko to suki wa te landa siko o siko mai ya la femme à la taille d'une tige spaghetti bazui wapi. Sentir landa siko bena la femme à la taille d'une spaghetti. Yesko na mai. Ozo mena siko mai ya la femme
à la taille d'une tige spaghetti. Ma marina umbila riz. Vous comprenez? C'est que bien. Autre va quitter. Tolobi. Radio le collet ne mankambu. Yaya. Maï pene radio le collet. Pas joué. Vous sentez? C'est que bien. Voilà. Merci à Michael Josh, sponsor officiel, pour ne pas dire partenaire, il y a émission Oyo, Radio Locale Télévision. Merci beaucoup à Michael Josh, quand on a cité Michael Josh, et au moins on a un article, il y a dit qu'on a la commande, on a livraison à domicile. N'oubliez pas aussi Rosanta Beauty. Et pas pour vous avoir sharp ya kitoko na ba sapato oya ba size ya minene ba pointure à partir de 45 50 tina 60 tina 100 yo traba ko minene kota bongo et pas na TikTok ya ma Rosanta to numéro na publicité on publicité de ki wana to benga to copier ba coordonnées ya Rosanta Beauty Place. Vous comprenez? C'est que bien voilà na bosani pété bande ko ya anti poison ya to éviter li soto ko beta aba lobi paré moindo didi. Moi, si je empoisonné Bibi, c'est solo to lokuta. Ma comme na ko ba tongo mili poko yaya. Cause la ga tout ce anti poison sur le Congo. Nous en Afrique, ate si cause la France, ate na Belgique, ate na Hollande, na Afrique du Sud, na Congo yaya bengisa. Ba tu ba ben anti poison tina ba Djibouti. Ba ben anti poison tina ba Malawi. Ba ben anti poison tina ba Équateur. Ba ben anti poison tina Brésil. Et bon yo plasa na Europe awa. O c'est ni yaya. Olungo comme ta koufi et puis mbangu bino rande ngwana o to loba kite to lobi yambo to so la basolo ya moindo ndenge entre parenthèses de voilà bi moi na bibi abomier parce que awa boko yoka ba audio ya tinda ba kota batu koti sabatu boka kile kina loba mais a to ko ba audio ndenge moindo ava kufa ba audio ya tika ki ba audio ya pasi ya pasi na mokilo Bato mokili makambo minyanga na lelio mama libala o libala tunantsanga o mama tunantsanga o basopela yonde masolo bakulutu ba bala kala bayibi mwasi akobala batala kala bizalili ya batala kala longité tala sika be comportement ya mwasi ya et puis si passe mais to yebite peut-être bibi pas vous en a raison toi vous en a tort ya on to ça analyse bis na bino awa parce que mon arayango soki na mariage na couple mwasi ya kufi o mobali mtabomi o mobali ya kufi o mwasi mtabomi na ka bibi na moindo sape bana ya Rwanda baleli yango to koyeba na mwasi na to kasi yango to koma kuna tika to développer oyo moni bongo na sommaire yaya na robaki yango ne bandela saki bino ba église o ba ko mona yaya parmi le faux, il y a des vraies églises. Mais vraies églises, il y a qui 2% à Pamba. Nyon soto tikali wana et ils allaient business yaya. N'a pas raté pour aller foutre avec l'église taxe. Il faut aller foutre ma taxe. Et le makamwana wono organisation qui non profit organisation T. Et comment on appelle la compagnie parce que pasteur apôtre visionnaire, à ça il a la DG directeur général, à ça il a la PDG la preuve année qu'il y a pour dire mangaité soit qui église au moment la église on va comment on église là propriété en Zambie n'est ça la église catholique à part église catholique église minée parce que l'église catholique au moment non sango curé la paroisse moko songolo à ça les 5 ans 6 ans 7 ans à longwe à quelle paroisse soyez église ali en Zambie ya solo kasi na église ko ya biso oyo o église de Jésus-Christ oni na ngwana o ce qui vient voir ya ezali ba business à kosakanate ezali ba business ba pasteur de la PDG ta là ba ceux qui va chercher à somba lopango ya église ta là ta la komana o komona pasteur bo bana ki église très bien na intercession na chambre mo songolo bo comme église bo comme na mituka bino ba fidèle bo bana église wana bo tika lika ndengo wana ye pasteur azaki na chemise katana akomi so ba veste akomi to ba jeep yo saka ndengo wana na mnoga nzamba ko sala frère sœur to bondela a osala ndengeni nzamba ko sala ka pona yo pona biso te ta ba ma livre parcellaire o komona combien ya pasteur de bosso Nasima, moi si na ye, nasima ban ate ba fidélité. Yango comment est-ce que ce que vous allez moi c'est à pasteur? Faut qu'on appelle pas pasteur. Nana sino que moi c'est à pasteur dans ma pasteur. Ba ko benga ma pasteur na ndenge respect moi c'est à pasteur mais la femme de pasteur aza pasteur te derrière bien ngo ba femme ya pasteur ba ka ba songi. Pas fiston, yo bongo wa pasteur te trop ba ka verdi do wa pembe. Pour epesi na passe ya ko sakate. Na lobi bongo pona tel sa bino ba ka vérité. Yango tobenga bango ya ba pasteur, tobenga ba fonctionnaire à vient Nzambe, tobenga bango dogi n'importe quel combo. D'ailleurs, tobenga l'année 2024 oh bon monnaie de Kobima. Na Lubumbashi à la Congo démocratique pasteur
apesi ngai pasi image on a continué Rolanda ya comment est-ce que maman ya batu aye kotia mabonza na 2000 francs pasteur amoni esi tellement mbongo combien ota 2000 francs na kitunga yo moni nga pasteur pauvre pasteur yo kama molbo moni nga pasteur pauvre ya pesi ngai pasi epesi ngai pasi zonga na mbongo na yo. Donc, ma cambo, tout le monde a besoin de la télévision. Tout le monde a besoin de l'église, mais au Songolo. Maman a 2000 francs. Pasteur a bossé l'histoire Oyo. Une certaine veuve, la Bible, la veuve, voilà, à qui côté ma bonza, a été pièce, moko ya mbongo, elle avait tout ce qu'elle avait là. Mais je sais pas qui maman a été ma bonza pour les kabatou, nion surtout. Parce que y a l'église, ok, louange, au bigno, ça m'belli. Mais aux amis, moi 100 euros, au colonel, moi 5 euros. Au tient ma bonza, moi 10 euros, au tiré le soir. Mais maman, on a appelé ça qui nyonso. Il y a moi, ça y est, presque, bateau sur l'église, n'est-ce pas? Mais, et ça, quand on a maman ôté, peut-être maman ôté, à ça, elle a 2000 francs. Peut-être 2000 francs, c'est-à-dire qu'à 2000 francs, la Congo démocratique, elle pouvait sommer là-bas, elle a tembélé. Elle pouvait recevoir là-bas dans Kitoyo, mais elle préférait pas Nzambe, maman a la tia tout bonzenga, avec une dernière prise na yablo, maman zoko bina, aya taboué. Parce que c'est tellement kata musique bakati musique, maman, hôtel a 2000 francs. Là ça passe à la pauvreté. A bengani maman a ridiculisé maman la mission à fidèle. T'as la passe au ebesi batou. Est-ce qu'elle a habité? Pasteur, il faut interpeller, à Salinini. Au monde, est-ce que l'église a mos la censure ou t'es habité? Oh, humilié, vous n'a pas maman la biso, n'a la fini pasteur pour humiliation. La maman était humiliée pour aller au bon de l'ensemble. Oh, donc il va bon de l'ensemble. Et ça a demandé à Dieu de pasteur. Au moni commence à l'église et à business. Bah, pasteur, au Bazarabo, yaya, sauf qu'on a difficulté. Au Seigneur pasteur aide à aider au thé. Bah, on va aller à pesa rabango. Bah, pesa rabango. Avant sur l'image haute, je n'ai pas de anecdote qui justement entre parenthèses, on a bête en a zongi l'amour. Et ça a l'église moko songolo. Na autant à comboté. Pasteur la guerre, ceux qui pasteur à l'inga voyager. Ba fidèle, bo semble la pour la pasteur, bo côté mon pour la pasteur, tout ça ba bonda spécial pour la pasteur à voyager. Alléluia, ba bonda spécial ba pour la pasteur à voyager. Ba côté la pasteur à voyager. Si il y avait 3 frères. Ba les coopération. Parce que c'est une bourse de tir qui est dans la nature qui sont quelque part comme ça, on ne sait pas. Il n'y a pas de pasteur. Pasteur, en tout cas, Sungabiso n'a pas moyen pour te voyager. C'est la difficulté. Est-ce que moi, est-ce que la communauté de Sungabiso est console? Pasteur a vu nos problèmes, il y a un boya to sambela. Bon, Foukam. Foukam, il y a un pasteur à sambela pour la kende, Nzamba Kosala. Pasteur. Toke ndamba kosala les kamtoke. Au fil du temps, jour moko boye, pasteur alinga voyager à tekale dans l'église kuna non en tout cas, to tchaba bonza et consort ni be pasteur alinga voyager. Ba frère wala ba telema. Les kambuté et ça ka boye, ba tout na boye. Na la repesa $100 pour la voyage à pasteur ou à telemi. Na la repesa ba to ba repesa bon pour la pasteur au telemi. Ba frère wala ba telema musa tout ça. On dirait ba yo déjà. Olobini na bino les kambuté. Il faut aider pasteur, n'avoir le pasteur. Les gens qui sont awa, tout ça, mais pour yo, nzambe a kosala. Frère, ma bête di solo à l'église. Pasteur, a loba bêtise. Église a goya tata na bino, ya maman na bino, allez, a benga de mon église, boya sur l'église. C'est pour vous dire que l'église est un business. Ya, to fou la misu. Mingi ba maman bino ne ba so rabuna mouvement. Bazo ko benga rabuna ma téléphone, kuna pesa $100, tele $100, tele longba kuna. Combien? $1000? Allez, pesa code awa. Combien? C'est que bien. Et que n'a rien voilà. T'as la pasteur oyo. Ndenge a bengani mwasi oyo. A Emilie maman oyo pesinga y passe. Nous partons la peine na maman oyo. Je crois qu'il peut s'en passer. Yo est maman. Landa. Uruanga 2000 francs. Ulonende mugwate mubianzi. Et puis tout le monde est en franc congolais. Moi je suis pas pauvre. Les offrandes va aller faut donner aux pasteurs pauvres. Les offrandes comme ça, il faut donner aux pasteurs pauvres. Acher, on a les cassans qui aiment beauté, longwa. Ama cassans qui aiment beauté. Il faut que nous prenions vie dans le bayaser. Mais les cassans qui aiment beauté, moi, nous ne pouvons pas y aller. Nous allons prier ce que tu veux savoir. Nous allons cassans qui aiment beauté, nous allons faire ça. Azawan.
Esa ba John ba situation ba osambele na yo. Écoutez, on soit té. Yaya na camp de réfugiés ba congolais na Goma ba ali ko souffrir to ba na kozonga la message au fil et à mesure oh derrière ceux qui 5 heures faut to lo bango to yebite ceux qui ba kondi bazoko yoka biso to bazoko yoka biso te li kambute peut-être ba kondi ba rosa la masse surchargée ba yebite ba j'ai informé mais bino ba to sa biso botala kabiso comme ça message pas ya ba kondi yaya au ministre de la Santé, au ministre de l'Environnement, au ministre Songolo, au directeur Songolo. Les Congolais sont de réfugiés dans leur propre pays. Na camp de réfugiés de Goma, les gens souffrent, t'as la condition, voilà la bassa qui wana, ndeko a présenté pesinga il passe na motema, batte voilà la condition pour la mboula kakaboui. Oh, ma tante, et ça n'a pas $8, $9, $10. Combien de détournements ont ça pour avoir ma condition malam? Il n'y a pas moyen. Ils ont payé ça, pas si vous savez. Je vais envoyer un message autour du président pour lui montrer les conditions de vie que nos sœurs, nos familles sont en train de traverser. Ça, c'est l'un des camps de réfugiés à Goma. Monsieur le Président, soyons humains. Imaginez que maman Marthe, soit ton fils Anthony Tshisekedi, soit ta fille Serena Tshisekedi, se retrouvent dans des situations pareilles. Est-ce que tu penses que tu ne trouveras pas une solution rapide pour eux? Alors que cette situation que nos sœurs sont en train de traverser ici, Président, je souhaite que cette situation qu'ils traversent, que ça soit transmise même à Kinshasa, dans ta famille. Et si c'est maman Marthe qui s'est retrouvée dans des maisons pareilles, est-ce que tu ne trouveras pas une solution à l'immédiat? Si c'est ton fils, Anthony Tshisekedi, ou soit Serena Tshisekedi, qui se retrouve dans des conditions pareilles, vivre et dormir dans une maison pareille, regarde ça, c'est les lits en paille. Ya to kobeta siko lisolo ya Didi Moindo ndenge ya kufi Didi Moindo bandeko ya Paris boye Didi Moindo o pe ebite le kamute mekasi Moindo Didi o ya salaki bongo saper ye kumvoa tande ye Moindo asala ba boutique ya biema mwami balemi satu na Luanda ba yebi ye ke ye mo za saper na Paris ba yebi ye saper asala ba boutique donc kitoko ko sakanate. L'histoire ya Didi ezali boya to kochela obo audio ndenge Didi mo ka expliquer na ina expliquer avant la tande ko na ya loba na lingi yo moko oyo kananu na expliquer mo muke na coach na ben et puis yo kande ko na nga loba et puis to sala bongo analyse puis na bino ensemble. Didi azalaki na mwasi na ye des akaka bola petite fille na Luanda e konso ba balani Bibi tangu Didi abalana Bibi il paraît Bibi azalaki na mwana moko. Voilà, selon les expliquer ya. Bibi na mwana moko, to bakutena Didi ndimiende ngwana ba balane konso, ale Didi akei poto. Tangu Didi akei poto ka desaka ake ko luka et pesika kitoko, ta pendant que Didi akei poto, ba bota kina no mwana pe, ba na pe ipara ko bien explication na Moindo. Tangu Didi akei poto, mama la ke boluka pona ya to boko la bana ko bengisa yo. Nzoka Bibi tanga tikala ekoto yo na Luanda alingi mobali na ebite ba senga explication a dévoiler est-ce que alingi mobali na Luanda to alinga songa i Congo alingi mobali na Congo chose grave ko linga na Luanda to na Congo c'est pas un problème na ye mais Bibi mobali abali ya pesi mbongo baza banyanga bazali wa bokota banyanga basenga la cher facture banyanga za cher yango leki ya leli famille leli ba pesa mbongo nyonso yo ba Bibi manyanga ba aliawa mama Emilienne Mboma ba manyanga ba aliawa mama Marie Thérèse ba manyanga ba aliawa mama Zola ba manyanga ba aliawa mama Aimé Zola ba manyanga ba sate ba kota na ntosolo ba manyanga bosa bokota bosenga Achel Bwan Moindo apesa mbongo nyonso tu atika mosi akei Bibi kotoyo Bibi c'est Bibi emezaka ye Bibi nzoka atika di kotoyo azui mobali mususu azui na zemi akimi ake kobota na Congo aboti pe bana abota ta mote bana ya mapasa atiki bana ba Congo secret wana famille ya Bibi ebombi yango Bibi na famille ba bombi yango nzoka pire Bibi aimaka yaya pire la stock pire ko ba pirate
biba zongi kuna tango ba démarche bibi komi kitoka zonga ikamute bibi yo zonga ngola moindo abengisa bibi ya na poto na Paris kaka neza komi babandi pe ko bota bana leso normal babandi ko bota na bango bana bandi ko bota bana et quand c'est quelque chose grave kaka neza la na ebisi moindo akana ba boutique na na Luanda akenda ka Luanda de temps en temps azonga kasiko mbala oyo tango moindo ake Luanda akomi na Luanda tange quelque temps azonga akuta ina camarade moko ya bibi bandi ko solo na ebita soki camarade troba nzambe aboni mo sato ekote na kati na yeto alingaki elle en avait marre. Ça fait plus de 10 ans bomba secret on a y paré. Yaya soki olingo ba na mobali balobaka vérité na yo nyonso tout papa olingo ba na mwasi balobaka vérité oui c'est vrai zaki na mwana bandima ye kasi mobali atiki yo akeko luka pona fa kumputuka yo tikali habita mwa tambula oboti na mwana et puis na famille yango ya baba nyanga basenga racher ba bombi secret wana pasi na motema yaya moyina kutana na kamada bibi boni ba solo oh yebite na yebite ngani est-ce que bibi yebisa ote oyebi nini na yebite so beba na bibi beba na rapete c'est boni bibi ngali wana tayo ke na poto bibi a soki zemi bota bana mapasa yebisa ote yebisa bana bakoli bana bakuna Congo c'est vrai moyino andimi yango te azu téléphone ta benga bibi na poto bibi boni chérie ça va bien na mutu mo awa camarade na mo ali awa yo kama ya moyi ya de fin moindo didi bibi na camarade na mo awa azo bebi sa réputation no makasi alors bi yo bota tana tira awa obota bana mapasa otina ngo na Congo akosi na été na awasa kana na abebi sa réputation moi sinanga eta linga ko mingi na kangisa ye abaka mo atangola ye ata Congo bino ka ko kangisa ka bato akangisa ye moinda atuni bibi nakangisa camarade na yobi habite ko kangisa ye te ba foma ka ba eleka ndingwana ko kangisa ye tikai moinda mona yango bien te atika ndingwana me asimba mona motema camarade ese ya solo so zo tuna webisa sana bana na Congo famille na bomba ngana simbi na sinda kote on a dévoilé tango moinda zongi Paris atuni mwasi lingawa angana ate pression ti bibi e ko ndima obo mwana photo wana bibi andimi tanga ndimi ça boyo bomela ka secret pour ani et peu 6 mois séparation siko bakana e bandi bomoni ka makabo le kapa Jani na Brine siko bibi wandi ko sala ki la Brine siko moindo pe abandi ko sala ki Jani ba Jani baza ebele bibi a osala makambo nko na kana ipa yo tu bibi ana mukanda te azora ba 6 mois so azu une année ba kangie mukanda donc ce qui mutana makambo mabe e ko makane ndengo wana mais mwana o babota na poto na mukanda mwana kola na 13 ans na mukanda mais bibi mukanda za mami na yebite ngalo lobi ngote ndenge ba pesi lisulu to beta ka masolo mabe soko boto beti lisulu na yo ki to beti yango mabe eza ndengo ate benga biso talimemia. Alors, radio lokole, oui, papa fiston, oui. Au moins, les solo ya bibi na moindo, ngai moko bibi, ngai yeyo, tonga ndeko ya bibi, nga mama ya bibi, nga bezaki bongote, ezalaki boye, to kopé, ça espace pour expliquer. Mais, quoi la pista loingete? Est-ce que okomi, Zozo double aigle, okomi, c'est que bien, voilà, tout que dans l'onde moi. Bref, Didier a commis qu'on fait wala ka rapona bana moindo. Vous savez que ba famille à moindo pas ba ndeko na yekuna baleki ba yaya ba leki na ya basta mbali yaya bimana ndako wana mwasi wana bombelo baka maboy yango mamoka lobaka awa lobaka soki mwasi sa tromper o bala moko akobanda ko trompa ka yo déjà bosalaka angele. Donc Didier moindo akomaki mutu oyo asala kabana wenze alambela kabana nyoso tia bana do bibi akomaki lokola mère chef. Il paraît que toujours moko soki moindo a changé qui ce qui va miroir à salle de bain qu'on sort kuna mais alala boy amona ce qui va makila tango ba dai ko comparer miroir ce qui se transforme en makila au moins ndengwa ya boko ka ndengwa ka expliquer chose grave. Didi afani sabana atali sa mama na bango atali sa bana makabo mama na bango osala ya mabe
bana va comprendre que oh maman ça peut être ça mabe on ne sait pas docteur bité bakangi bibindo on ne sait pas mais biso betika ali solo so za ndengwate yo so ngapsa no mbangu on peut so verser oyo yipi et puis s'y passe tu vois on ne sait pas au fil du temps jour moko boy moindo avant mbeto amona chapelet ya musulman babenga on sait pas musulman zakanini babenga chapelet musulman nini bon chapelet musulman diko la bible mbeto côté ya la kawana oh nini bo na éviter wala bi habiter oh yabate oh bana mbati bana ba kocha ba tasbir so ki tasbir bana mbati ngona amona ngwa mbilinga ay forma famille lek ne moi sabia ya bimana ndaku wana ya boindo bimana ndaku ya bibi oko kufa lokola jani akufaki lokola dai prophétesse o te la fandika pona bana omboni ngamla lesa kabana na lambela kabana ngala ngata konte pona bana de comment on normal na boyepnado moi mobali alambela ka bana moi c'est aliwana ba munyanga pe so bala ki cher likola ngo obota bana mapasa mobala yebati basi bana makamu na mukili oyo ya ngaba ka babepesa nga mutu ko so yango mutu ezo nga makasi. Bref, il paraît Bibi abanede ya ko promettre moindo yo zela okomona yo zelo komona na komona nini ndenge de ko eleka expliquer avanda babenga ka na téléphone boni yo ndeki ya kingani ya ka hôpital leki ya moindo ya ka hôpital boy ba wumisa ba 30 40 mais ça ono ndeko na bino akufi ndeko akufi ndenge nini erreur basalaki il paraît apikaki crise na nzela ye akena na shop kosomba la bana biloko kolia soki ba provision soki na nzela so pa utaki musala so utaki wa mena biloko o akena kosomba la bana po yimda lesa kabana alambela kabana pasi soki pa koya kina ndenge nini soki bende na yebite bokoka explication ya et puis si pasi ya kosakana te akena hôpital boy akufi kasi basala ki tant basengi autopsie il fallait ki moni ceux qui vont faire autopsie senga raté mutuba mbomé va faire autopsie et senga raté elle est 48 heures ceux qui autopsie sala mi ba muta kufi et sala maka même jour wana elle est 48 heures donc bango ere basala ki po ba yeba dili akufi na nini ba laisser 48 heures ba ko senga autopsie na sima donc moi va faire autopsie exacte donc cause ya liwe didi et yebanité et tikali absurde. Moi, on a l'autopsie, ils ont été 48 heures, c'est le cas qui déjà. Dili a combien de nini? T'as la kunseki, t'as la kumamba. À qui le cheval? Oh, tu vas oh non, fulful la monoko, oh, bah, symptômes, on ne sait pas. Kassina ba audio, oyo, Didi a tiki. Na téléphone na ye, wane koyoka ba audio wana, tant na koyoka sabino ngo awa bokomona ke c'est comme si Bibi Mutu azaki ko mepdog azaki na bakanti ya mabe kasi watu yoki siko côté ya moindo il faut to côté ya Bibi et pesinga mutu ko swa batu ba le koloba il paraît déjà tangu moindo akendaki Angola asaki mo malaise muke ayaki na malade pour la ligne akendaki ko se faire soigner te ko sa ba test te ko sa check up te na hôpital mais leki na lobi moindo cela qui check up il était bien portant. Parce qu'il y a des gens avant de faire lobby. Et puis, si vous tout soit. Et là, là, nous avons des cours. Il y a moyen d'expliquer. Et bon, nous avons un audio pour comprendre. Didi Moindo a confié à la maladie des morts subite. Didi Moindo a outi Angola, sali un mois en Angola, banda aye n'a pas sali pas même 2 semaines. A confié les 5. Tous allez naïe. Na fête moko zaki le 30 moi na sœur abalaki tozalai na ye bonne santé nyonso tout vraiment normal tozo seka esil kutu ngani mukenda tika ina ba 5 heures pa ekina mwana na ndako azalai bien mercredi ayi na ndako na ngai to sololi na ye ndeka ezaka ça va ake musala vendredi ngala okota Château Rouge po bakatanga suki ba pompier ba benginga ota la caméra pour ba pompier ba benginga frère na yo bani po numéro suki zaki ya ngai o solo la ina ngwa bengai ba pompier ba zu ba benginga allo vie non c'est pas vie
ba pompier yakala mbangu na Champigny na mbangu na Champigny donc comme moi retard et si ba pompier bazui ko ba kenaye comme to comme l'hôpital moi yo bikaka monganga ko biso vérité te fou a dosé non moi d'émotion voilà 18h à bengi biso a biso ke de Colombie nazal suna bon moité to koti totali pe corps to comprendre que azal soutien nzamba zui pe manaye et après toye kolanda cause grand frère propre à Koufeli mutabomi et moi si ah bon oui pour ça non koto potango beti déjà moi si matoi boanga eningani mutabomi et moi si abomi ndenge nini po neni bo confirmer que ça moi si expliquez biso vraiment clair sola na biso pembe na solo lango pembe wana za grand frère nanga muto akoki beta lisolo koleka nga zate grand frère nanga zala na Angola na mwasi wana bibi mazai na bibi na Angola babotaki mwana moko botaki mwana moko après wana ve ayaki France ve aye France 2009 abengisi bibi 2009 bazaki na mwana moko babotaki nde mwana ngo azonga Kinshasa bibi aye poto koya bibi aye poto bibi nzoka nde na kini abotaki su deba na mapasa abombaka abombaka mobile pa yebata ye mobile vraiment balaka ya pesi mbongo nyonso to pa famille na yo ebika banyanga asenga alikolo apesa nyonso tu atika na ngote mwasi abomba secret wana ye na bandeko na ye chose étonnant na moi complicité na mwana o yazana mwana na ye ya liboso ya mobali o mapasa wana te o ya bota wana na moyindo o aza pe na poto moyindo ayeba pete moyindo so tangu aye koyeba yango tangu akia Angola premier voyage na kia Angola ayoyeba makambo wana na Angola atuni mwasi mwasa wangani atuni eti mwasa ye kondimote na botaka moyindo en tout cas akataki mo relation na mwasi mesengaki po amoni eglo kwa ga mutalokuta bani na kosi pourtant to kuta to sali relation fagolo bala vérité ke na bota boy avant na bota na moyindo abotaka pe lisusu na mobali moko boy apa ba mapasa apa liboso mwana na liboso avant kuta na moyindo po o babota na moyindo za mwana deuxième net deuxième na aboma pe zela na to ke ne mwambango ça dit que tango bakuta na moyindo na 2009 non abengisi moyindo abengisi bakuta na Angola bona 2009 te bazaka déjà na ba 2000 na Angola moyindo ye poto abengisi de mwasi abengi mwasi na 2009 mwasi ya kipoto mwasi 2009 ayepe poto ndenge ka ezalaka mwasi abomba secret wana secret ya bamapasa ana yo yebana na 2024 moyindo ke Angola na 2023 retour na enda yebi andiko te mwasi aye kondima mais ya solo nazaka na bana mapasa mais à part bana mapasa tant moyindo abengisaka awa abotaka lisusu donc moyindo mutabengise mais abotina mbali mususu abotina mobali mususu abotaka avant moyindo moyindo deuxième na deuxième na ye abotina moyindo mais siko bano ya mapasa ayo bota moyindo na poto ye azonga kin abotina kin abomba akacha vérité na famille na ye na comprendre donc tango ayaki moyindo abengise awa na poto après ezal ko la trompa moyindo abotina mutu mususu après akeli sutonga ke a Congo aki aboti suba na mapasa na moyindo te na mutu mususu siko mutayebise moyindo makambo wana camarade nemo ba na Angola tango ayebisa moyindo abengi ye moyindo na Angola abengi bibi na camarade no moko abebisa réputation no alo bananga ke obota bana alaksinga pe mobalo bobota na za na Angola moi sabia teza lokuta moyindo abi bo sava lo lokuta lo yo za mwasi nanga muta sali réputation na ona kangisa ye ote ko kangisa ete tika kaka eza makambu makambu aye na Nzambe. Après wana moyindo azongi moyindo akomi ko invité quoi ko sanga même na ye moyindo alingai mwasi mo na Angola
Ah, donc tant moyindo ayoki basango wana que ya bota déjà trompaka ye avant mariage et tout après na kana wana moyindo alingi mwasi mususu na Angola. Moyindo akomokene pa Angola kolinga balinga na mwasi wana. Moi bavantage ya moyindo moi bavantage komi koya moyindo a payé des palais na Angola autonga 3 niveaux. Ça tourne déjà niveau mon comme maintenant ici l'ité. Est-ce que tu as sommé ba palais na moi ça yeba ki asombi ba palais. Moi ça yeba abete la qui était pour déjà se baza qui moyindo na minute to. Mais ba ovanda kanda ku moko. Mais relation ya malamu ezala été. Na minute moyindo ndeto lo babo atiki boutique a munene ya forme na Angola. Na Angola. Didi moyindo kwa sali normal moi si a sepelité a koti moté mama B. Allez dans la voice na otinde la on a si rota o moyindo oloba moi ça mena moi si avant moyindo kufa moi ça mena c'est 5 jours amenacé ya roswa na to ya bitumba ya roswa na oswa ni sae. Ah bon moyindo ayotika voice mo pona nini biomba si biso nzamba kela biso ka poto salisa ba famille na bino ane mobimba to vandi na yo obombelanga vérité siko nengo yo kinga na lingi okomo menacer ngai après 2 jours nango moyindo akufi moyindo atiki ba voice oyo obando tsa oyo tsa tembe na otindelo ba voice nyonso tu o moyindo bande koloba eza ya telefone na moyindo na otindelo ngo nyonso otsango moyindo akufi mutabomiye mwasi sikoyo ndenge ozoloba moyindo mutabomiye mwasi koboma ye par rapport ya ne ba discutaki to eza par rapport à nini empoisonné ye comme si abambi eloko to eza nini empoisonné abambi eloko te mais comme si on dirait pas il fallait to sala autopsie to sala une erreur. Et les cas qui 48 heures babi basala aso autopsie. Mais quand la moyindo akufi eza poison. Ah ndenge bino mo famille bo mona la eza poison. Moyindo akufi na poison. Moyindo amoni makambo ebele. Na ndako wana ndeko na nga. Prévane mwasi mwana liboso babota na moyindo na Paris a muta déclaré français. Mais moi, si on a tiré les alara, on va respicer, bah 6 mois. Ah oui. Tiré l'eau, moi, si on a azala so à quelqu'un à 8 ans sous une année, à qui on renouvelé bakangi, bakangi papier. Donc moi makamoli ezana kati. Et on s'attend so après 5 ans bazongi c'est il y a quel sous bakangi. Bakangi. Net mikolo abande ko sala ba pesi sous une année à mukanda. Une année à mukanda. Taka mwana Oboti na France a kokisi 14 ans. 14 ans. Yo maman zala français. Française. Yo zala na respicer. Donc moi molili ezana. Moi molili azala ki pel suna kindoki po ba voice o moi ça za kindoki. Parce que bino famille bo confirmer ndeni que moi ça za kindoki. Par rapport à ba voice o tozu na téléphone moyindo après liwa moyindo ndira yeba ki ka kufa atiki ba voice moko ndeko nanga soko yo kyango eza maomo na vraiment que moi sinde abomi mobali. Na ba voice on avant on bat ba yo kango moyindo alobaki ni na ba voice on mekano ko expliquer biso avec moi sina muta obomanga. Mosusu moyindo avandisi bana. Bana batune papa pona ni chaque fois okizaka ka mama azandoki. Très bien. Papa avandisi bana avandisi mama. Bota la mama na bino boy, mama na bino sala boy. Est-ce que lokuta mama kokolo bate? Vie nini na salle de bain. Bayer na bango ataki miroir moko boy wana. Miroir batara na ba salle de bain. Très bien. Normal. Après 2 jours so tali dessin miroir wana moyindo akanga ba photo eza pena ba voice ala kisibana abibota la ndaku dessin miroir ngo zaki nini dessin net ba mystique net ba makila échanger ka bongo après moyindo donc attends papa zela donc moyindo akanga na tamo boye akekanga photo ya kitalatal na salle de bain amoni salle de bain kitalatal e bongwani makila. Oui. Bon, bah dessin makila na la kisa yo pengo. Yo pe o tsango po monsa. Après moyindo abimaki. Moyindo aye nanda ko ala côté ya chambre ne amon so ki pe chapelet so pe taxibir. Na mutu ambe tune likolo ya
Bible. Likolo ya Bible. Dans la côte, tu vas moni chapelet, likolo Bible. Likolo Bible na tuni na tsango moi ça bina été feza bana ba tsango moba bana ba tsango ndenge nini. Bana ba kota na chambre na ngate poisa kande ba yo tsango kala mutu ambetu na ngai. Voilà. Après on ande et salikie. Moyindo akanyamba photo a filmer pa kanyampe ba photo atindeli ba tupe misusu nde ezala ka mona eza ba preuve ba nyonso tu ezali nango. En tout cas toza ba tuté que to lukato ko sele makambo bien po tozwa raison bien nini. Mais est-ce que tant famille bozolo ba ke Moyindo comme ça akufi na poison, est-ce que poison wana bozomona te po parce que na retour na itanga ucha Angola ndetanga ye akufi maman, est-ce que eza Angola to eza mwasi na koto? Non, tant Moyindo ayaki akenda ko checker nzoto samedi otozaki na fete auto checker nzoto abisibiso na otipe o checker nzoto yo bitozaka na poto so muto to checker nzoto soki ba normaliser ba benga ba otindela bino mais eleka normal abaya pe ba vena ye azotumbola biso ndenge pazala animateur na ye ndala te babilama na ye Moyindo mazaki santé kitoko. Mais sikoyo ndenge olobi ke Moyindo tanga santaki ke mama Bibia comme na ye mwasi na ye sikoyo ndenge bozo confirmer que Moyindo tanga ye azalaki na poison. Na poison tazaki bien. Azalaki bien et puis azui poison. Et puis ndenge ozoloba ke tant Moyindo a confirmé que moi si na ya bota trompa ya sala ba bêtise ebele ba kabwana ki bazaki sur na relation malamu te me bandola le sika moko. Est-ce que zaki danger te pour na bino boyoka ki famille tant boyoka ki boloba ni biso toyoka ki yango ser olanda ki Moyindo aipsa Moyindo bima na ndako oya okufa lokola chani maloba ser na o alanda Moyindo alobai Moyindo alanda ki Moyindo abi ser nazaka pona bana mwasi wana okopese 300 € akiosa course asombaka pondo asombi fumbu asombi madesu azongi na mbongo ayibosa course te Moyindo mutalambela abana prevane Moyindo tango pe aute musala lekaki asa ba course Moyindo akufi na babiloko asala ba course mwasi wana ayebi eloko te asala eloko te. OK. Donc toloba ke makamboze belé na simaliwa ya Moyindo erobima et bongo bandako wana oya tiki est-ce que bino famille boyebi yango boyebi place ezali boyebi place mikande ezali nyonso tout oyebi Moyindo akashaki vérité ta mon côté ayebisa biso pe même mwasi wana ayebisi Angola ayebisi biso nyonso tout ezali. Est-ce que babiloko wana ba mapangu na eza na koma mwasi wana ya Angola te mabagasin na te eza na komba Moyindo ye mo magasin na epeza na komba Didi Moyindo nyo to eza ya komba Moyindo ya ye mo. OK. Mais okolo ba na bato ba yebaki Moyindo nini tozela nini information musubo pesa biso clair après kokunda parce que et mon na ke bona makambo ebele mais ozana nouvellement disponible vraiment très comment je peux dire ozana motivé te koloba nyonso et mon na information ezebele en tout cas na très bâti après kokunda na koya lisusu na koya to solola na oyebiso makambo ebele o eza oyo pe même maman na ye o aboti akoloba bandeko ne pe misusu ya basi bakoloba po Moyindo tobotamaka toza 7 na 7 wana dernière na biso akufaki nga mutu aloba na avant dernière na bango alors Moyindo azali 4e na biso aza na bayayane aza pe na baleki na ye tokoloba makambo oyo après. OK. Na yambi bino po boyeka kotala biso yango na forcer ka ki mobali na loba courage vraiment. OK mais baninga to ya Moyindo boya to sangana to lela Moyindo azaki mutu moko bien na ebike Paris ba olela batu tu bazolela kona moni pe batu bazobenga benganga trop noko liandi est-ce que Moyindo akufi ya solo Paris veme ningani Moyindo azaki aimé na batu OK Moyindo azaki aimé non ebimate Moyindo azaki aimé na batu Moyindo azaki vraiment aimé na batu boya tolela Moyindo nde kaka azbanda ko sangana na batu po aza mutu ya batu. OK. Merci beaucoup, merci. Nabi que tu écoutes Anabino après Matanga. Merci. OK, merci Nolia.
Voilà. Toyoki explication ya ndeko ya Moyindo Didi. Est-ce que ndenge expliquer bino omoni yango ndenge nini? Bandeko ko ka oyo ya bibi bozali wapi? Botika soka na commentaire te obenga biso pesa biso vraie version oyo version yebi. Est-ce que Didi azalaki malade na Angola déjà to aye ko sala awa po babi oki asala check up. Obino asala check up asala check up siko akufa nibo. Ba audio auto kocha siko awa boyi. Ba audio auto kocha sika awa boyi. Ikola secret nani asana to parce na kacha ba audio wana. Na kacha ba audio wana Moyindo azoko loba ndenge bibi anoko promettre yo okomona zela okomona na kati ba audio wala ndenge Moyindo azoko lakisa bana na ye ndenge makamama nango azoko sala epesi de mutu kuswa na pepesi ngai mutu kuswa na libota comment est-ce que moi si batiki yo mobala ke koluka yo tikali awa osala ta mobulu ya pamba tende ngwa ba likona oboti bana aiza ta mwana mote bana mapasa epesi mutu kuswa et puis famille et bombi bolo bolo ko monter sauter et ya okene potote faut kumputu faut kumputu passe la régime fait signe que to comme la souka dans ta audio voilà, la régime fait signe que non, le temps est passé, et après, émission Souzali, on ne peut pas. Bon, te promettre, Bino, tous les gens lobby pour la audio, oya Moyindo, oyo Kamakam, oyo, Moyindo lobby, la Simana Monde, beaucoup de gens, en attendant, Ndeko, Bengabiso, sur la version, côté, il y a Bibi, moi, c'est d'ailleurs, Bengabiso, quand tu as audio, tu combines un go, Batouba, vérité des alliés. Vous comprenez? Mais pour la Lelo, tu suis à merci na Chris Larize Pelende. Réalisateur à émission Oyo yena assistante naie Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende. On a dit bon à l'autre côté à Régie, nous surtout on a sous la coordination il y a Mamari Naumbi, Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Tala basale lié maï. Au sentir on met la sco maï pena ya la femme à la taille d'une tige spaghetti. Au sentir l'andela jolibilité. Au combien c'est que bien le kunate jalousie et kendaka ndengwana to bosanate mai na bisu ya ngo yaya atoza na poto atoza na Afrique to na Congo okoso bapeka mai ya radio lokole ba fiston anniversaire zo ya o ngana kota anniversaire na somi na nga 10 mai ya radio lokole et ça va plaisir TV na bino radio la communautaire et commune à Maï. Comprendre c'est que bien. Voilà que ndaka ndengwana. Ya même total la biso so que vous allez solo ko pesa ko banga te benga biso pesa lisolo na yo to ko bete yango kaka no to bete yango so ko to na kombo to ko tanga kombo so ko boy to tanga kombo te to ko tanga kombo te biso to fonctionnaka ndengwana. Comprendre c'est que bien. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Kombo nangai fiston Pelende Tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi vous habitué déjà vous bien go Michael Josh. Logo auto griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque na marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ba sécurité nyon surtout non besoin kota pas Michael Josh au commande yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Til le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko sobo ba montre talaka montre haute résistance montre Oyo okoko tamo na kata mai okoko pour na mbula okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata partir à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen ko na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continue au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndingo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to yo ke na affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya famille to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to lobaki te to lobi
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo